bisike zo mibino awa tozali esika o wapi tozolela mama Christine Tusamba et vraiment tozosola pe na ba yi quartier o bavandaki na ye ndeko Jonathan ayebaki pe mama Christine tozwa ba témoignage mama Christine azalaki nani mpona ye mama Christine abandaki ko se comporter nde nini. Bonjour ndeko Jonathan. Bonjour. Oui, ndeko Jonathan, tu ko bungisa mama Christine, oui bien malamu. Vraiment. Est-ce que baki mama Christine? Bon. Oui, bah wana na ko yeba tesu na répondre ko yeba ça maintenant très profondé. Donc c'est vraiment une maman au travail na ye quartier moko, azali sou maman mo ya quartier. D'accord, ça même vraiment lokola maman o ya botinga ye. Ça tombe bien na ndoluka muto ayebaki tellement da maman boti biso toloba ozana ba témoignage nini ozo garder bien ba souvenir nini ya malamu ozo garder ya mama Christine. Ba témoignage est tellement belé. Mais une fois maman wa botinga ya belaka c'était vers 0h. Maman Christine ayaka albima na ndaku na ye to betela ye porte aya na ndaku na ye abima et puis aya pesa maman qui sa priya lobi na 5h à la muki so tala ita ya maman. Donc ils ont rebellé ngamo bana ngasu babeli alongaka vraiment de loin ayeti na ndaku na ngai o eza ko tolo msuku de famille ayete mais maman sayini ayem taliboso. Donc asali ebele o tina ndo pesa ba témoignage ya ko za biso ta ba 3h. Vraiment moi message encouragement pour atiki bana atiki mobali na famille o ba perdre maman. Bon eza volonté nzambe eza ba biloko komela ka biso nyonso to biso to perda bato. Donc ils ont volonté nzambe bazala fort maman keye ils ont fin du mondeité bon continuer vie nzambe yebi na beaucoup la bango ti ba kola vraiment donc c'est un peu ça. Voilà tout est concernant ndeko Jonathan atalisi ba témoignage na ye qui était maman Christine pour lui et tout à peine ndeko Cédric qui est pas ali natif ya quartier na biso o ezali radi ayebaki pe maman malam ndeko Cédric apesa ba témoignage na ba message oyo ekoki ko fortifier libota o wapi mama Christine atiki. Bonjour ndeko Cédric. Bonjour DJ. Mon ami de tous les temps. Mon ami d'enfance. Mon ami d'enfance. Vraiment lui c'est mon ami d'enfance. Mon ami nani opesa moi témoignage par rapport à maman Christine. Maman Christine azaki nani pa na yo. Mama Christine pona ngai mama Christine azaki ne mama oya biso. Vraiment. Oh mama eza ba mama et de mama. Mais mama Christine pena azalaki mama oyo na bana oyo moko aboti biologique na biso ba voisin abando considérer biso nyonso bana. Vraiment. Parce que eza na mama oyo azalaki na boyambelo kwa mama Christine azaki. Eloko moko e markanga pa mama Christine mon frère tukufelaka papa leki mona tuka ba papa ba mama na papa na biso mama abotinga na papa na nga bakendaka mboka matanga otikala na mama Christine en tant que maman Christine mwana otikela biso biloko chaque jour ya kolia vraiment. donc à part mama Christine atikala komona mama moko te na quartier oyo atikela biso biloko. Imaginez-vous camarade na ye azate na voyage na kwa camarade na ye aye mama qui s'en est biso chaque tongo aye tika biso mapa vraiment ki ngolo mususu ngana bi to comme na nyonga mama Christine ebele ndenge to comme na nyonga mama Christine ebele il faut to futa mbongo wana. Excusez. Voilà. Oh, tu veux la maman. Kozola pena makambo nyonso oyo etikali
na kombo na Yesu Masia tolobeli bongo mpe tolobi amen. Merci beaucoup, pasteur. Tozeli baja ya sécurité batongola nzoto ya mama babima na ote sima papa azolanda bana bazolanda kozobima na ote kowelela te s'il vous plaît zelani kosonso toyebima baja ya sécurité baza wapi biso tosilisi ya biso mosala tobengela biso baja ya sécurité baya kotongola nzoto ya mama. Maria mame, mama, Maria mame, mama uku, betobana bapa, Maria mame, mama, Maria mame, mama uku, betobana bapa. Olo baba ebala efe mama lena nyawo olo baba tiwa efe mama lena nyawo oh to sambila tatena Anda to sambila tatena Oya mama Maria tulande Maria tula oya mama Maria tulande Mama Maria ebana baku malembe omugundu biselo la kota kwezo oh Mama Maria ebana baku kozonga mpe na makambo nyonso oyo etikali na kombo na Yesu Masia tolobeli bongo mpe tolobi amen. Merci beaucoup, pasteur. Tozeli baja ya sécurité batongola nzoto ya mama babima na ote sima papa azolanda bana bazolanda kozobima na ote kowelela te s'il vous plaît zelani kosonso toyebima baja ya sécurité baza wapi biso tosilisi ya biso mosala tobengela biso baja ya sécurité baya kotongola nzoto ya mama.